discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, comme vous pouvez vous en douter. Bouyebi que actualité ezali que photo oyo et tamboli mokili mobimba na réseaux sociaux. Photo oyo sali buzz. Donc comme il fallait s'y attendre, bouyebi que 5 minutes avec César Ngadi na koyi ko tikate makambo et les cas sans tozongi sabato nanzela bouyebi que 5 minutes avec César Ngadi ezali cours d'éducation civique. Civisme fait zonga à partir de 5 minutes avec César Ngadi parce que Congolais a commis vraiment un civique. Donc wana tokoki ko se voiler la face te ezali ko monana heureusement ba Congolais nyo surtout bazandenge mokote la plupart bazali ko sala makambo o esengeli basala mais ndambu surtout oyo Martin Fayulu a BBC ba o ba komi ba pangiste ba komi ko sala n'importe quoi ata balakisi muinduye alobi pembe. Donc revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc photo oyo et sali buzz oyo bimi mokili mobimba donc batu mususu bazali ko postango kaka po epesaka kaka et revêcher président de la République ba mususu bazo salango na ndenge ya kanda ba mususu bazo salango na ndenge anko mais makambo soki bimi batu batindelinga ba message ba lobby 5 minutes et ça la makambo émotion te parce que Congolais a ça la makambo émotion. Congolais a vu allez a publié batunier au publié pour nanini oh ngapé na monika batu bazo et publié donc a sali analyse te kaka émotion il est pas vu à titre oh pas vu à titre donc et comme ko panjana d'une façon virale mais 5 minutes avec César Ngadi boyebi que émotion za la raté to analysaka makambo ndengi et sengeli to analyser to yebi sarabino que biso a on a 5 minutes tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi président na biso azali congolais de souche azali mwana mboka azali kinois azali moninga na biso azali yaya na biso azali leki na biso donc tozali po to chaye maboko mais cela ne veut pas dire que soki asali mabe to kolobate asali mabe to kozongisa yena nzela mais critique moko to sala ka critique constructive et comme ateke critique makambo to bando ko finga kanambe to banda ko finga ngo na Félix Antoine Tshisekedi bomoni kezali na sens te nazali ko féliciter ba combattant mususu dont je préfère taire le nom na ko tanga ba kombo na bango te mais bango moko ba miyebi ndeng to solaka na bango ba combattant ebele bazana discours malamu parce que combat to ko lobate que combat et si la combat ko aussi la te mais combat échanger ndengi ya ko sala combat ezasu te ke o Kabila dégage, Kabila dégage, Cécile, donc tu as chaté que Félix dégage. Donc combat est commis, il y a des revendications, tout le baké, tu vas bien, tu santé na bango, se soigner bien, combat est commis, on a passé combat. Et si la ratata en France a un combat zali, mais donc c'est un combat na ndengi mususu donc d'une autre manière, donc ezali combat au tobandaki ko sala ya kalate. Donc vraiment wane zalaki kaka donc pour na kofungo la parenthèse to kangi yango sikoyo to zongeli makambo ya photo wana ba misusu ba lobi ke ezali photo montage non ezali photo montage te parce que biso te se renseignaki ezali photo ya solo o nazali ko lakisa bino bozomona ke Félix Antoine Tshisekedi azali na côté gauche na en face na ye Kanambe mutu azali donc Félix président na biso azo lakisi vert ya champagne. Donc, nazo la qui s'appelle Bino Mususu Botala, oyo photo Mususu Sikoyo, Félix Azali en face, Kanambe Azali Sikoyo, na côté oyo Félix Azalaki, donc deux positions pour nous relaxer Bino que Ezali, photo ya solo, Ezali photo ya tricage te. Mais photo yango Ezali nini. Photo yango président de la République Nabiso, Ayambaki prédécesseur naye, donc Kanambe ou azalaki président de la République akala mais bakoki kokutana problème ezawapi bakoki kokutana bisonde eloko tolingaki te pe tolingaki te président de la République pe yoki parce que yoki la base ezalaki ke président na biso akutana na Kanambe ba filmer yango parce que soki bazo filmer yango ezali na avantage à Kanambe et puis soki bazo filmer yango bazali ko yambada bazali ko seka vis-à-vis ya batu oyo Kanambe aboma ezali ko sala bien te. Yangona to senga ki soki président de la République na biso bazali
benemi te bazali prédécesseur azalaki wana makambo susu président na biso akoki kotuna ye ce n'est que normal mais bakutana yango en privé en catimini batu bayeba te soki tomoni bafoto oyo ebimi bafoto oyo ebimi ezali officiel te ezali bato moto bazalaki wana bango tu babimisi yango ezali te ke balekisi yango na TV ou bien bango moto bapublie yango ou bien na page ya Facebook ya président de la République non donc boyeba ke président ya kalana ya sika bakoki kokutana parce que na yebisa bino omoni makambo oyo tozo vivre na mboka na biso to viva yango te banda Congo et banda tomonaki président Kasavubu akufi Mobutu aye Mobutu tula mwisi azaza akei Muze aye donc Muze akufi Kanambe aye donc bozomona ke o sikoyo ke tomona ke président kala azali na président sika bazali bavandi et sika moko na mboka moko nanu to viva yango te yango sikoyo ezali kosala ke biso ba congolais to komi kosala polémique neti déjà congolais aza déjà muta polémique pour rien à kosala polémique donc situation oyo tozo vivre yango na ezo tinda batu ba polémique donc congolais aza muta ba grand boule abula okut koleka mukolo boule donc yona congolais azo boule ka ke Kanambe ndenga zawana donc azaka président ndenga zawana bazo coopérer yebona bo donc parce que to mesana nanu na yango te to mesana na yango pe to ko mesana nango mais boyeba ke Kanambe akobeta 50 na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Kanambe bako liaye Kanambe ko kangama parce que ezali stratégie donc malembe photo oyo soki bomoni ke Kanambe akutanaki na président na biso Félix Antoine Tshisekedi bayambaki na nsele donc bayambi ezali par rapport boyebike donc 3 jours kutu mulayi donc mikolo yo kaka semaine oyo gouvernement ekobima donc bakutanaki po ba tia makambu tu na suka parce que bomonaki ndenge ba tension mataki donc bakutanaki po ba asseoir penza makambu bien donc po penza batala ba détail ya suka po na gouvernement ebima donc bakutanaki te po baseka ou bien ceux qui pona nini bakutanaki po na intérêt ya mboka na biso donc bazali obligé bakutana na ba heure moko bakutana parce que président kalana président sika bazali en vie donc muninga ko retourna muninga mais ekoki pe ko leka troté parce que président na biso ayokela ka base donc biso tolinga kiteke ekomake donc bakomi ko kutana bakomi ko seka bakomi ko yambana ba filmer yango donc eleki na ba journal télévisé na ba journaux télévisés wana ezali bien te siko ndenge bakomi ko kutana na privé ezali malamu parce que bazo ko kutana na intérêt ya mboka boyebi ke gouvernement ezali ya coalition ezali teke gouvernement oyo ke bango kaka mutu bakosala parce que bazalaki majoritaire na kati ya parlement ezali ndenge wana te donc il faut to s'estimer heureux to sepela ke président na biso aza grand stratège parce que bango bakoki po tchake bati libaya babi biso nde toza majoritaire to sala cohabitation président na biso ndenge aza grand stratège amemi bango ti baya kondima coalition donc ezali jeté donc ezali donc makampenza po bomona ke politique ezali kwanga na makaya bute siko nazali ko leksa bino à part ba photo bomona ke vidéo pe ezali po botala penza ndenge bazalaki batelemi bakei ko se servir biloko kolia po bomona ke ezali ba photo alukuta te nazoro leksa bino botala image oyo jour oyo bakutanaki président na biso actuel le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kanambe bolanda na bilili Alors, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, non. Ok. Ça, c'est le couscous. Ah, le couscous, oui. Et avec des oranges. Ok.
Donc bouti kolanda binomoko na image bo monique ezali image truquée ezalaki photo moko te ke ya montage ezali photo ya solo yango na lakisi bino ba image donc boye basusu na beti c'était président ya kala na président sikoyo bakutanaki en privé po na gouvernement oyo zobima mikolo il fallait penza ba suki sango na suka ba se mettre d'accord tango ko bima ezala susu te ke soki ndenge nini soki ndenge nini donc congolais to tika émotion to zwa quand même habitude na ebike ezali na kati ya ba congolais te ke oyo ke avandi azo analyser eloko congolais za rendre compte congolais agisaka par émotion ça les temps retourner mais yo publier photo les années oh ngaku na yebagi te na moni pe bato bazo publier ya wana ngape na publier ça c'est congolais mais to zwa ka tant na biso ya ko analyser au tali eloko malamu longo l'émotion après au sali analyse après au lobby makambo oyo esengeli oloba donc sikoyo bientôt donc mikolo yo kaka oyo gouvernement ko bima mena lingi kaka donc na seka parce que na ko seka vraiment ezali ko seka donc ezo pesa biso esengo parce que mende la main mende o malanga mende o moni yo obandeki ko kotela kanambe ko ki kanambe azali ou bien mutetel ou bien azali congolais kanambe azali ndeko na ote kanambe okotela mende yo ndeko zalaki wana yo okoko manke loko te mende okei penza po bima gouverneur obimite ba lié yo na inconnu na mutu moko azali indépendant donc imaginez que n'importe qui akoye ko ya wana donc mende atanga iso na yaki wana na koye ko lia yo donc imaginez que mende penza komi ko lela siko na kitete lo komo lo bake batu ba poiti yo do batu SCC mende omoni ndengo suki mende yo mutu bando la balakisi pembe ozolo bakiza mwindu likola kanambe ozoko finga bande kono likola kanambe lelo oza même pas capable kanambe soki asala ndenge no bien a aider obimata gouverneur donc obimi gouverneur te mende ozali dans les neya mende yebaka ke yo makamba diamé silité ya mende makambo diama et silité mende bako kanga yo parce que mende yo kanseki okondo vanda kuna po oyibaka lisu ba diama mais omoni mende ndeko soki mende zali vraiment pasi na mawana motema donc vraiment mende omoni ezo opesa o leçon omona penza ke kanamba zali muninga na ote okotelaki omoni siko ndenga sundoli yo bazoko lia yo penza na mboka na yo penza na mutu moko aza indépendant aza ta na parti politique moko na simate donc mende penza donc na seki na lebi parce que mende yo kisabiso pasi na kosakana te omoni mende pasi bando yo kisabiso omonde ko moyoka donc ata batiaki petit na ngana Bruxelles Serge Palmi na place ya Joana alingo ko lia yo déjà kutu donc Serge Palmi kuta yebana donc n'importe qui alingo ko zala wana Serge Palmi alinga kolia yo mende monde ko zosuka mende yo zongisaki donc yo mende kalata ozongela kino bilanga ozopesa exemple tala bilanga batu bazoluka mbongo bonabo lieu sauvage comme ça. Il pleut, les pluies ont commencé. Hein? Les gens cherchent l'argent, mais l'argent est là. ozongeli susu na kati ya politique ozomona ba défaite donc mende donc na habité mende penza mende yo mto bando côté la kanambe tala ndenge penza apeso merci ba pesa na mbwa o franco aloba mende vraiment et sekisa kinga ya wana bagi na koyo kotika te fale na seka yo mende penzo komo lo balela ke ba kati sur pona bata FCC mto ba côté lo fiti o bata IDPS mto ba corrompaki mende vraiment yo yebaka ke oko kanga makalate mende bazongisa penza donc justice comme bien gouvernement bima ba ti justice pende ezali mende oko kangama donc vraiment to komi presque à la fin émission na biso donc na zongela susu donc photo oyo etamboli mokili momeba parce que congolais polémique na yebisi bino ke photo wana ezali ya solo bakutanaki président na biso moto invitaki président Kalapo ba solo la makamba gouvernement ndenge zo bima mikolo yo donc ezali bakutanaki mais eloko ngana zo kamwa kaka donc vraiment botala bino moko na image na zongisele bino sur vidéo donc bozo mona quand même que nana za mutali boso président mutu azo fongo la place akolia mutali boso kanambe azo lande na sima mais longa nazo kamwa kanambe yo ya ka na lea kolia kanambe pa no lia kate
Moi si na wana soki moi si na wana komone soki soki komone kutu nani kiminga soki komone nani na zoeba kutu te et c'est kiminga parce que yé kutu na linga kete parce que yé pe donc so yo kei ozuma solo yé pe akopakata olive wana alambela côté. Donc, vous comprenez, le barabino, vous comprenez. Donc, Kanambe s'arrange toujours à Yaka, l'air à Bilo Rolia. Botel a son azon, c'est le bino. Botel va imaginer à ça, Zusani, à Zokenas, mais heureusement que présent, Yemtazo, Azozo, Moutaliboso, ce qui Kanambe, Zaïli Bosso, en gros, donc, bah, tout, donc, Bango, Lia sous Tenasima. Kanambe, le koso ezalakana na ebité soki yo osarrangeaka o yaka na bisaki président de la République na biso ko benga Kanambe na l'air à Rolia te. Mais ayaka kaka na l'air kolia na bité soki na ndako na liaka te azo kaka donc talande azo la tana donc c'est biso botala image tande azo la ndazo tala azo we la sani azo keneka kolia mbango donc vraiment boye bake présent yakala bakoyi kokutana o biso to bando linga te bakutana na heure moko boye bazolakisa ngo na télévision bazali ko seka na miso abatu na bato donc neti famille mukendi donc ezali ko sala bien te que ba mona yo président de la République na biso ozo défendre peuple ozala na Kanambe ce n'est que normal azali prédécesseur na yo okoko tout na ye bo sololi mais en public boye ezali bien te. Donc, bon, mon est président de la République à la base, bon, monique, bah, fuito et bimi, et zali yete comme tabimi officiellement. Donc, bah, koutani, et zali normal, il faut tomber sana. Parce que Makambo, on a répété le sous Makambo, oh yo yo, tozo vivre que présent à Kala, na Sika, bah, zali ko vivre place moko moko à koufite, et zali vraiment, et salamana on te n'a pas biso. Donc, vraiment, to zalakana analyse, to tika émotion. Donc, vraiment, il y a un iloko na ngo yep sabino, que zali photo, montage te zali truqué te zali photo ya solo ba kutana ki présent na biso muto abenga ki présent kala ba tension ndenge zalaki po ba solo la makambo calme et puis makambo oyo ya gouvernement ezobima wa donc dans le moins de 3 jours gouvernement ezobima il fallait ba lobela makambo tout ba se mettre d'accord parce que ezali coalition donc boyeba ke gouvernement soke bimi bozala calme ezali coalition donc to sepelake président Nabiso Azama kasi amemi bango tina coalition parce que quoi ozala pe cohabitation ba kokite amemi bango na coalition ezala batu ya FCC ba leki obe bazana kati muto ko kumbela bango na idolo ya le peuple d'abord ezali président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Donc tokomi na suka ya émission Nabiso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant na sukisa émission boyebika ke base ya mutu et simba makambo ya 5 minutes avec César Ngadi donc base mutu lelo président soka komi président de la République parce que ayokelaki base abetaki chita sima na Genève donc abokisaki bango yangona lelo comme président de la République. Donc, base ezali très important dans ma campagne, surtout dans 5 minutes, na yokelaka base. Donc, pour na ko banda boebika ke ba salutation, ba remerciement na pesa rango déjà na bandaka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele. Donc, merci à trop na motema na bobo tondengo sal sa population. Merci à trop Ziko Mayele na surtout au salelaka 5 minutes avec César Ngadi. Donc si koyo na monaki message na tanga rappel ba message nazali ko pesa mbote na merveille nyoka ndenga komaki na message merveille nyoka donc vraiment obike soki muto asengi azali fidèle na 5 minutes avec César Ngadi vraiment na salaka tout na seplisa parce que bino de base mutu et simbara makamona ba commentaire na bino na ndenge botala ya mutu 5 minutes ezalaka na niveau o ezali donc merveille nyoka ba mbote ebele esikayo ozali. Donc na kesi koyo na Brésil pour na repesa mbote na pasteur Jansi Kalisa na kati ya Brésil bambote na yo ebele po na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa mbote na Joe Steven na Claudia Bongo donc bango baza vraiment ba fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi. Chantal Mouswamba bambote ebele siko na kei na Durban pour na kopesa mbote na Jean Chimana na Dirba bambote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Sakosuki sapona repesa maman Angèle Kabedi abenga kingai donc yé alandaka 5 minutes tous les jours yesoki kutu le muso azana retard ndekone muso azaka na ngolo mona abengi donc vraiment maman Kabedi bambote belé na fidélité na 5 minutes en tout cas makambolo bela kinga vraiment et kota kinga et pesa kinga penza chaud au cœur donc na moni penza que 5 minutes avec César Ngadi batebele balanda kango donc to komi siko vraiment na suka ya émission donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Mais ndenge na yebisa kabino karake, bozwa kango li sekite, bozwa kango teke neti et comité théâtre, mais boyebake kanambe akozwa ma solo na mbuchu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndemo Yamina na Banda Konabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. De la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na Yapoto, Moussa Moussona Salakate, Naza Kaka, na Bopido. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les pompe, et la muscle, et la canette de coffre, mon thème à mon thème sur la canette de coffre. Si koyo, mon thème à mon sala na modanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na bamisisa minene, na bartère. Diabète est sécrété na moko ya eteni nzoto au babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olié yango ezo régulé ezo cha donc soko olié et sécrété et produire insuline pour ekitisa to ya makabetani AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon on va expliquer bino la mukuse les accidents au ekoya à tout moment, les brutal. Si que V est ali makambo a vaisseau, ba vaisseau les ali artère, ba veine, au ezana cerveau. Et puis C cérébral est ali makambo est ali cerveau, est ali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que ba classifié en mode 2. Les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de banangai, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tinda kabiso mingi to kende libanda izakana comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe o benga ba malin mayele ya mabe basi basala on peut mibali to bandi ko comprendre mayela mabe basi basala kana ngwana neti ebo so alo bakavie test ba okosa ete soki azokosa ngana pe na okosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde ba memaka makambo wana ngana na mama Maria te na moni lo mo abongo ngaka motema esima te fona nyonga basi nsusu pe balingana ba ke soko kosie andimi na so FCP vérité mo na bonne kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balingaka biso tokosa bango po bango bakosa biso yango tokosa naka
le tal, la place de ça, il faut le côté là, donc il faut s'abonner surtout la clé boa originale, vous n'avez jamais décidé. Il y a la lore noire, la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pas mis pèse loco de l'eau. Pèse loco de l'eau, la pèse de l'amour débat. Amour débat. Par le pèse loco de l'eau. Nakati amour débat parce que j'ai ça ébélé donc on s'accante dans boko lemba na lemba bino te po bino nde boko lemba basije. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai. Papa,